Maman ni eleki na vandi finance trop. Maman eleki mama. Mama nandimete kokosa art salio. Nandimete kokosa yo mama na kontaka yo na benga ko mama moko ozalaka logique. Ozalaka sincère na makambo na yo. Moko kokoma na niveau oyo tokomi nango mama esalinga soni mama. Sali, bienvenue chez Exil Boteba TV, mbote na bandeko nyonso o balanda biso. Bonjour, bonsoir, wana et dépendra kaka na air oyo okolanda émission na biso. Alors lelo to yeli bino likambu ya mama Annie biasi. Alors likambu oyo e matisi biso pena mafuta, likambu oyo e déranger biso pena motema to lobito ya ko partager yango e longo na babone nyonso ya Exil Boteba TV e longo na batu nyonso o balanda biso yango to ye ko partager likambu oyo e longo nabino. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne Kande Tolobara Nabino, soki eza vraiment mbala ya liboso otombe na chaîne Nabiso, alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et vous la malamu mingi do ba j'aime na bino yango nde tozaka nango besoin tango koti au tali en tout cas au s'abonner, au commenter, au partager émission na biso et puis au aimer émission na biso et ko sala malamu mingi. Lelo to yeli bino likambu ya mama Annie biasi. Vraiment likambu oyo mama Annie biasi asali, likambu oyo mama Annie biasi azo sala en tout cas epesi biso nyonso pasi c'est le comportement na ye façon aza ko se comporter et sali vraiment malamu mingi te. Alors ba o ba yebi mama Annie aza ba o ba yebi yete mama Annie aza actrice ya mboka na biso, aza comédienne ya mboka na biso, ajouaka ka ba rôle na ye kitoko. Mama Annie aza vraiment mutu oyo donc a incarna ka kitoko et puis muto atonda maturité. Alors to ebite pourquoi likambu oyo e komi boye, to ebite pourquoi mama Annie a saleli ki immaturité makasi boye, en tout cas to ebite pona nini e komi bongo. Mama Annie aza professeur na ina pona ba oba yebaka te, azaka professeur na ina apesaka cours na ina. Mama Annie en tout cas aza mayele makasi. Déjà ba o bazali ba fan na ye, ba o déjà balandaka ye na TV, ba o déjà balandaka mama Annie, ba oyebisa bino ke mama Annie azalaka vraiment mayele makasi, aza mère des enfants, aza vraiment mama ya bana, aza penza na famille moko munene, donc a se respectera na ye mama Annie penza asalaka ba aventure te. Mais likambu o e komi to ebite mama Annie akoisi ki intellectuel na ye na mai kaka boye na ebela ba français o mama Annie alobaka na biso. Pour mama Annie vraiment ye azaka muta ba français do ba français wana nyonso eke nango ka na mai kaka boye na likambu ya pasi pe ya soni oyo mama Annie asali biso. Bande onanga so zambala no ya liboso okoti o s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. En tout cas ba j'aime na bino yango nde to lingaka. Na lingi na signaler bino pe lisusu ke soki okoti na émission na biso ko elaka kotia commentaire te talaka be émission na biso tina suka pour que oyeba likambu nini oyo yo okuya ko commenter. Pour to komi ko remarquer bato nsusu ka koti a commenter kaka par rapport ya titre a koti a qualité a commenter bandeko eza gentité tango olingi otia commentaire po oyeba soki to lobeli nini, oyeba commentaire nini oyo okotia esengeli olanda émission na biso tina suka nde okoyeba conclusion nini okozwa selon analyse na biso okoyeba nini oyo oko commenter. Alors tozongela likambu ya mama Annie, tozongela nanu likambu vraiment ya mama Annie biasi. Alors na pesi na mbote na bandeko nyonso oba komantaka oba emaka ba video na biso ba mbote na bino esika bozali do bandeko opa bazala so ba moni notification na biso directement ba koti po balanda eloko nini o to partager ba mbote na bino esika bozali. Alors mbote na ba groupe nyonso esika mama Annie biasi alekaka na pesi bino ba mbote na bino, mbote na famille Bota esika nyonso bozali, mbote na les étoiles de Bobo Manoka, en tout cas esika oyo mama Annie alekaka bambote na bino nyonso esika bozali. Alors ce qui toko zongela likambu ya mama Annie biasi. Histoire ya mama Annie eza boye bandeko to landa to tia ba j'aime na vidéo et osala malamu mingi.
Mama Ani biasi biasi azaki na libala na ye abotaki mwana ye moko ya mwasi. Bolanda histoire bien esika mama Ani ayokisi biso soni esika ba français nyonso ya mama Ani eke na mai esika donc maturité nyonso ya mama Ani ebongwani na immaturité moko pas possible. Mama Ani biasi biasi kande balobaka bolingo ezaka aveugle penza lelo tomoni yango bolingo ezaka aveugle toye komona yango epa ya mama Ani biasi biasi. Mama Ani biasi biasi azalaki bongo na libala na ye abotaki mwana ye moko ya mwasi. Mobali na ye azaki vraiment na mbongo do eloko babengi penza mbongo eloko babengi mosolo. Mobali na ye azaki nango. Nzambe kaka na bolingo na ye nzambe ndenge kaka atrasa ba vie na biso tozaka na temps tobotamaka tozaka na temps tosepelaka tozaka na temps pe tobotaka tozaka pe na temps oyo tozongisaka molimo epai ya nkolo. Nzambe ayaki kozwa mobali ya mama Ani ayaki kokufela mobali bandeko tolanda. Mama Ani biasi biasi ayaki kokufela mobali. Mama Ani akufeli mobali avandaka na mwana ye ya mwasi très bien. Donc mwana ye penza akoma ma copine na ye mwana ye akoma nyonso ya ye kande baloba mwa mosa bombelaka mama secrète Geti azaki kobombela mama na ye secrète. Donc abanda penza kobombela mama Ani secrète. Mama Ani pena mwana ye babanda ko vivre très kitoko donc secret ezalaki te. Mwana bombaka secrète mama pe abombaka secrète. Mama Ani avandi aye koyebisa mwana ye ki naza na posa na bala. Bandeko tolanda histoire oyo. En tout cas, merci beaucoup na Bellevue Kandi la patronne. Merci beaucoup na ba histoire ya kitoko oyo ose la rabiso ezaka vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup Nzamba Lola a continuer na kopambola pe kobatela yo Nzamba Lola abakisela yo toujours makanisi apesa yo ba idée ya bien oyo oyaka penza ko sala ba histoire ya boye eza ba histoire moko eza ba réalité na ba famille. Eza ba histoire moko eza penza réalité na famille ezo pesa pasi lelo bane belé ba koma ba victime ya viol pona ba mama na bango moko lelo bane belé ba koma ba victime na ba mabala ya ba mama na bango. En tout cas histoire oyo m'a beaucoup touché et salinga passe makasi yango na linga kito partager yango elongo na bino to sala analyse ya histoire oyo ndenge ezo kendela. Bandeko nanga mama Ani ayaki kozwa mobali. Mama Ani aye kozwa mobali mususu azu mobali mususu pe mama Ani azo vanda na mobali yango pe na kata ndaku na ye moko. Mobali yango asalaka eloko moko te mobali yango abunda kata même pas. Mobali wana o mama Ani azwaki ye alelaka kaka pona héritage ya famille. Donc mobali moko boye papa bango akufa atikela bango ndako atikela bango lupangu na deux portes. Alors mobali wana ka ndinga azwaka so $85 wana ya porte moko pona ye musala mobimba o ye azana yango wana donc abundaka teke ake koluka musala ayoka kana ye pasi teke o ake koluka musala atambolaka na kombo ya héritier donc ye aza héritier ko aza héritier o ba héritage nyonso ya papa na ye eza ya ye akoluka musala te po abatela biloko atata. Donc mobali o mama Ani azwaki ye na motema ne atiaki teke un jour akoyi kobota mwana bana o ye akoyi kotikela pe héritage ya ye moko ye na motema ne makambo wana ezalaki te ye na mutu na ye eza kaka héritage ya papa yango nde ye abandaki kolandela yango nde ye atiaki vraiment mutu na ye na héritage ya papa. Bandeko totia ba j'aime na video. Mama Ani aye kolinga mobali wana aye komema mobali wana tina ndaku na ye. Amemi mobali wana esuki wana te mobali wana akangi biloko na ye na ndaku na ye aye kokota libala epa ya mama Ani biasi biasi. Mama Ani kokota mobali wana kotaki libala. Mama Ani mwana na ye ya mwasi azaki vraiment très intelligente donc azaki mayele makasa. Mwana zo mona ke eloko nini papa o ana ngono omoneka aboye mutu lokwa mutu lo molo kwa mutu ezo sala te azana bana aza terre à terre maloba mo ezanga tina mwana aye kovanisa mama na ye ayebisi mama na ye mobali oyo zui en tout cas aza penza mobali moko azo correspondre na ba critère na yo te. Aza mobali moko penza oyo azaka bongo bongo aza mobali moko o aza na bagage intellectuel te azo kanisa lokola mutu te azo kanisa lokola nyama mama asiliki mwana kende même avant abanda ebisi mama na yebi ke toyoka na kanga na yokaka yo po yokaka nga ozaka wana pona nga ndenga na zaka pona yo alors considérer likambo o nazoloba na yo.
Mama Annie comme azaki aveugle na bolingo. Amoni ke eloko wana eza don la ye pona ya lokola mwana alingi abotola ye mobali. Or ezaki bongo te. Mwana amonaki mabe moko liboso. Mwana amoni papa o mama na ya azweli ye azata na avenir moko te. Mwana atali papa na ye o akufa, atali na papa o mama na ye azweli ye, atali ke mama na ye azwi mobali libanda aye kokota ye ki Mario na ndaku na ye. Mwana atali ole mobali ngo pa azalata na sagesse, azalata na intelligence, mais mobali ngo ane eloko babengi sagesse te, suka ki wana te. Kande ane loko babengi sagesse te, kande pe ane loko babengi intelligence te. Donc mwana remarka lobi te mobali oyo aza digne pa mama nanga te. Na mayele nyonso mama nanga azalaka nango mobali oyo azo correspondre te. Mais mama aboyaki eloko wana. Eye ko arrive ke mobali akomi kosala ba avance na mwana, akomi na ba jeu moko ya mabe epa ya mwana. Kaka nde balobaka mwana mwasi azaka na secrete epa ya mama na ye, alobaka nyonso epa ya mama na ye. Mwana aye kovandisa mama na ye, ayebisi mama na ye, mama tala papa azala ba avance moko pa na nga mukolo wana simbinga na nzoto ba je moko bien te. Mama atikala kondima likambo wana te. Mama Annie aboya kondima likambo wana, donc aboya ki kondima yango, agangeli voir même mwana na ye koloba nanga lisu likambo te pour ani kokosa makambo. Ça que a vérifié que mwana na ye akoki kokosa makambo wana te. Ba mama soki mwana vandisi yo po aloba na likambo bowela akotomboka te, esengeli oluka olandela nanu koma mwana akomi na niveau aloba likambo oyo, landela yango eske eza ya solo to eza ya lukuta. Mais mama Annie azwa kita ya kolandela likambo wana te, directement aye kokondane mwana. Mama Annie aye kokoma na mwa ba réserve pa mwana na ye, aye kokoma distance epa mwana na ye, likolo ya bolingo ya Serge, bolingo oyo e aveglaki ye misu, bolingo oyo ezanga mutuna makolo, bolingo oyo mobali moko ane loko toka pena gaillard zéro, mobali moko maturité moins. Mais mama Annie kande balobaka bolingo ezaka nango aveugle, bolingo erandaki mama Annie aveugle, donc abanda koyeba susu te o mwana na ye abosani voir même mwana na ye akomi kolandela kaka bolingo oyo ezaki nango na tina moko te. Bande komususu mwana wana lali mama Annie azalaki te, mobali wana aviole mwana ya mama Annie. Mwana abombi mama aye, mwana vandisi mama ebisi mama elekilo kwa lelo, mwana vandisi mama lobi na ebisi mama ke mobali o vandi na ye auti ko abuser na nga. Mama atombokeli mwana selon ye, mwana akosi, mama bandi ko finga mwana, mama bandi ko beta mwana, donc mama aza sir kaka na mobali na ye. Bandeko lisolo o eza pasi, ba théâtre boye, ba histoire boye, eza ba histoire moko o esalemaka, eza ba histoire moko o ekomela bato ebele. D'autant ba histoire o ezokoma elamusa kaka ba réveil ya bato, donc ezolamusa penza ba mitema bato baloba bongo, donc ezolamusa nakoloba nako utiliser terme ni place wana, ezolamusa ba conscience ya bato, voilà le mot qui convient. Ezolamusa ba conscience ya bato. Makamba boye tango ezokoma ezolamusa batu, koyeba kozala éveillé pona bana, koyeba kozala vraiment éveillé. Mwana soka vandisi yo abandi koloba no likambo yoka ye nanu, bowela kotomboka te, likambo ekomela ba foyer belé, komela ba mame belé makambo oyo, alors esali pasi epesi pasi makasi. Mama Annie abondeli mobali na ye, Serge asali kwa kotomboka, mwana no alingi ngai te, nakanga biloko na nga na kende na ngai, mwana no alingi ngai te. Mama Annie asali kwa kobondela mobali ne do pona ye bolingo na ye nde liboso, pona ye bolingo nde za nyonso ya ye, donc atie mwana sima. Ayebi te ke mwana ya kala azalaka te, mais mobali ya kala azalaka. Preuve ne ke mobali okuta botise mwana wana akufaki ayeki kozwa mobali mususu, donc eux ezolakisa ke mobali ya kala azalaka, mais mwana kala akotikala kozala te. Bandeko na ngai, mobali oko changer mais mwana oko changer te, eza pasi. Ba histoire boye ça fait mal, ça fait mal vraiment kotala elo nini o ezoleka na ndaku ya mama Annie biasi. Eye koleka 2 semaines mwana ki avandi pe camarade na ye, abeteli camarade na ye lisolo. Camarade ayebisi mwana kende koyebisa mama.
eye koleka 2 semaines et demi mwana avandisi mama na ye mwana ayokaki akomi kosentir bamalaise akomi kosentir bien te aki hôpital na camarade na ye balobi ke aza na mokumba. Donc papa Serge oyo ayaki kokota libala na ndako ya mama Annie biasi asente mwana ya mwasi na ye. Oh bandeko, ça fait mal. Et ça la rapasi. Tant total ba histoire auto comme sango lokwa o monango lokwa eza réalité moko boye. Et ça la pasi. Ça fait vraiment mal bandeko nanga. Mwana aye ko vandisa mama na ye, avandisi mama na ye. Tango avandisi mama na ye, abandi ko betela ye lisolo ke nde naza boye na komi na zemi. Naza na zemi mama na ye agangi abandi ko gangela ye oji opportunité wapi oji audacité wana wapi ya koya ko vanda ko betela nga buzoba ke oza na zemi mama asiliki abosani ke mwana ayebisaka ye ke mama mobali na yo abije na ngai mama ndima ango te mwana komi na zemi azwi pe courage ya ovandisa mama na ye po yebisa mama na ye ke nde naza boye naza na zemi mais mama Annie atikalaki kondima te atikalaki kondima te ke mwana wana zemi aza nango eza ya mobali na ye andimaki yango te atuni mwana zemi wana oza nango eza ya nani mwana ayebisi ke zemi o nga naza nango eza ya mobali na yo mama Annie andimaki te en tout cas azwaki agitation asilikaki azwi voir même biloko ya mwana na ye abwakeli mwana biloko libanda. Bandeko mama Annie abengani mwana na ye moko na ndaku histoire o eza pasi epesi pasi vraiment Bellevue Kandi en tout cas félicitations na équipe mobimba ya famille Libota félicitations na bino en tout cas bozo sa musa na bino kitoko félicitations na ba histoire ya boye félicitations na makambo ya boye e bakisi lisusu ba mama moko mayele e bakisi vraiment ba mama baye ba ko surveiller lisusu bana bango epesi pena ba mama misu mayele ya kozana confiance lisusu makasi ya bana na bango. Tomona ki mama Annie ayaki kobengana mwana na ye moko na ndaku do pona ye azondima bali na ye akoko sala bongo amona ka munene ya Serge ayibite Serge aza vraiment le roi et donc ye pena mokonza ba immaturité mama Annie ayebi wana te mama Annie azopesa ka confiance na mobali na ye donc pona ye mobali na ye akoki jamais kokita ko se rabaisser tina niveau ya mwana ye geti. Donc maman azaka pour mobali na ye do pona ye mobali na ye jamais or ayebite ke ekoma ayebite ke mibali balo kwa mituna bango ba koti yango bangungi pe ba fumi na kati ayebite ke mibali misu ba mituna bango esalaka te mobali misu lokwa Serge anona immaturité ya 100% immaturité mobali lokwa Serge o azo wela no fufuna baleki na ye o anganzameli héritage ya papa na ye o akufa kala na age na ye mukolo anganzameli héritage ya papa na ye mais mama Annie abengani propre donc mwana na ye propre na ndaku et puis ndaku o papa ya geti atiki ndaku ya papa na ye moko mais babengani na ndaku likolo ya papa Serge likolo ya mobali o aye kokota ki Mario o aye ko abiser na vie ya mwana o aye ko bebisa virginité ya mwana zaki na copain na ye mais bayokana na copain na ye bakosangisa nzoto ti bakobalana et puis copain na ye azala d'accord pona yango bavanda na baona copain Emani mais papa Serge papa mukolo aye ko bebisa vie ya mwana ya mama Annie mais mama Annie azondima yango te en tout cas ba théâtre boye yango nde to lingaka ba histoire aboye yango nde tozaka nango besoin tozaka na besoin ba histoire moko o elamusaka conscience ya batu to na besoin ba histoire moko o ezo lamusa vraiment conscience ya batu ezo pesa ba conseil lelo batebele bati ba commentaire na ba histoire wana batebele baza ba victime makambo yo batebele bazala ba victime mibala ba mama bango eza batebele ba fille ebele bazala ba victime likambo oyo na koti na Bellevue Kandi na tangi ba commentaire en tout cas elelisi ngai eza likambo ekomela batebele ba mama to lamuka lisusu ba mama vraiment bolamuka mwana so za na mwana no ya jeune fille zwa mwana no komisa camarade na yo kaka o nyoso mwana koloba na yo
oyoki osali analyse nango oyoki ovérifie eza te ke so mwana lobi no likambo opesi confiance nyonso na mobali na yo osabote mwana eza malamu mingi te. Merci beaucoup na famille Libota nyonso équipe nyonso ya Belle Vie Kanzi en tout cas merci na bino famille Libota merci na bino nzamba continuer toujours kobatela pe kopesa ba idée ya kitoko oyo ekosala bien oyo penza ezo réveiller ba conscience ya ba mama ebele. Merci mingi na bandeko nyonso oyo balinga Silbotelwa TV wana ezalaki analyse na biso ya théâtre oyo ezoleka epa ya mama na biso Belle Vie Kanzi la patronne en soki olingi olanda yango okomi kaka Belle Vie TV soki osabona na nte osabone kuna okei kolanda ba histoire na ye ya kitoko oyo azotiela biso histoire oyo eza histoire moko elelisi bato ebele epesi pasi na bato ebele. Alors lelo tozolanda partie 8 nango lobi tolandaki partie 7 lelo tozolanda bongo partie 8 toyeba ekosukela Geti ndenge nini na mama na ye mama Ani ekosukela Gesho na décor ndenge nini kuna epai ya Milo. Merci beaucoup bandeko soki zambano ya liboso o koti na émission na biso kaka nde tolobaka o s'abonner o commenter o liker o partager et o sala malamu mingi nzamba lola akozanga te na kopambola yo ozo soutenir misala na biso tika nzambe pe a soutenir misala na yo. Merci mingi bisous wana tokutani à la prochaine occasion en tout cas ba j'aime na bino yango nde tozaka na besoin et o sala malamu bisous. Bye.